Mbote na abonné nyonso Erotech TV na ba non abonné to osinga bino pena bo s'abonner massivement. Bienvenue na émission na bino Masolo ya Mboka. Masolo ya Mboka présenté par votre humble servante Falon Tetila na bokasi ya mon manager Jean-Paul Kabea, papa Motema Monene et papa Banebele que je salue à passant aussi. Nous sommes na 4 siège ya MLP parti cher ya Franck Diongo Chamba et toza bongona analyste politique maître Bessi Saousa il est de Masolo à la une de l'actualité tozana lobby mokola lobby conseil d'état et boya ki bongo penza ba député ba kwa siéger bazaki un maître la police qui sur place to éviter qu'est-ce qu'il y a eu vraiment to solango na kati awa vous aurez vos informations à long et à large pe ba détail na kati na maître Bessi Saousa li sousou il y a une guerre qui se déclenche entre Gilbert Kakonde et Jean-Tini Ngobila, on ne sait pas pourquoi. Nous parlerons aussi du procès Vital Kamere et Mokola le 20 de Barokata Penza verdict Yasuka Togoe Bani Koleka Yango Penza na tombé libino bonne évasion na kati émission na bino Masolo ya Mboka maître Bessi Mbote na yo Mbote maman nga journaliste voilà bonne santé ça très bien makasi. Je pense que Hollandi sommaire nangai lobby mokola lobby député bayaki pour ba siéger kasi conseil d'état et boyaki voire même to moni mbila ekiti qu'est-ce qui se passe bon on moni problème aux na mboka na biso les problème mboka ma ezana malade makasi solo mboka ezana malade oko mona lelo conseil d'état la kisiga ke bazali kolo ya ensemble pour la nini conseil d'état et pèse qui meeting doké comme batu requête ya mwana mboka Jean-Marc Abund babaki to zelana to style c'est au kantali quand to trancher likam avant bo sala ba plénière mais comme bango baza bateti bango ba mona baza majorité balingaki nini balakisaki baza likolo ya conseil d'état yango moni bakitaki sur place ba yiba kota conseil d'état la kisi bango ke bino bozana bino eloko te liboso na nga yango moni atindaki la police a arrêté bango to monaki ke ata député moko tchaka munoko akota kité on comprend donc ezali lelo ke epesa biso mawa ke lelo ke ensemble na biso ngezana ba député na biso basa ba député ba o basa ba intellectuel mais ce qui likambo ezali il faut que nous basi lisalika mangoti na suka bango balingi balekisa na élection na mbango yango sikoyo conseil d'état posaki bango ekitisi la police na monaki bakoti te bakomi ko yema bakomi ko lela o ya sali déclaration na ndengene o ya sali déclaration mais na sepla pour bakota kité mais moi mboka Lambert Menda déplora ki yango alobi que pouvoir o ezaka ya cacheté kasi eza pouvoir abatunyo so pourquoi ba ko boya ba député ba ko siéger té donc c'est injuste pour lui yo lobi boni par pouvoir ya cacheté ne pouvoir eza FCC bango ne ba kantara pouvoir eza FCC passé bango ne ba FCC ba kantara pouvoir eza ya bango pouvoir ya bango yango na biso pouvoir dissoudre parlement au moni kaka au moment conseil d'état pamba aboyi bakota bakotité bon sauf Félix Abouaki mbela yon de so ba lo pamba le to la kisi bango ke zambi dans ce canal ouais bi et puis ça rend ma ouais là ba bula ba majorité sa population za libanda pour bango to par exemple mo lelo bui ba uti ko pesa nani deuxième invitation aboyi ko répondre bango ba lobi ke non de to salion là militaire ne to rolo molangote pour la nini bako sala makamna kiloma oh man te bon ça makamna kiloma na makasi yango sikoyo exemple bandi ne conseil d'état déjà est suspendaki que lobby plénière ezalate ndenge pe bako ya kozoba misusu kuna leur mandat na bango ekobima bako ya okanga bango vous comprenez pour ndenge zali wana l'état zali kolo eloko pour justice zali kolo ya makamnyo so alors que bango ndenge bazali wana na penser na bango bamona ka ba majorité baza danger mais lobby Kabund a télémisaki moi il y a danger Kabund maître nageur à noyer mais Mendoleli Sounine maître nageur a télémisi moi vous comprenez la télémisi moi il peut télémi vous comprenez ba siéger te ba siéger pété yo to laxi bango que pour Félix président Félix a dissoudre le parlement et ça ngolo pamba ta Kabunda pamba na nelo babeti et bon sigole comme yemo yeme au moins que c'est ba congolais ba diaspora ba congolais bo za kimia te si bino ba la côté
Donc c'est le Félix ça peut si autre que parlement de 18 rango bambila bakoti mutakoya ko fanda sate lobi kabunda pamba tana beti bango jamais kabunda pamba telem simo lobi ba c'est qui maître nageur lobi a souci bango ba yengi ba moya ba comme ça ba déclaration oya ça la déclaration donc conseil d'état là ici azali kolo yango moni lelo mboka la biso ndenge ezali boza na ba crise président Félix il faut atteler masiko azwa conscience ya yemoko a dirigé mboka selon mututé à 18 parlement à 18 de gouvernement parce que biso to soutenir Félix on dit bien soutenir le président les autres président c'est l'échec et ça ne sonne na biso on comprend mais bango ba ko ba te ba ko bomba est-ce que FCC ndenge ba ya ba sala coalition na cash est-ce que ba sala bolingo ya ko aider président ou be ba na bolingo pour ba détruire président au mona pour la bilo on dit to ko ba sikonde to ko ba boy mais comment est-ce que bima mo pona ni pour ba longoli Jean-Marc Aboun mais ba sala ki na mariage les biens et le pur ceux qui parlent de qui Jean-Marc Aboun pour majorité c'est à bango comment bon la mutu oh bino boza majorité. Ok, comment bon la moto bino boza majorité maloba maître Bessi Sao tout tika la kaka wana te lisusu une guerre qui se déclenche entre le ministre Gilbert Kakonde na mwana mboka Gentini Ngobila gouverneur de la ville Otobi Penza Malam tout le monde qui na régime ya kala maître Bessi na régime ya Ndeko Kabila ba makambo zaki mais pas boye comment gouverneur de la ville a ko manquer ministre respect pour interpellation kaka asilisa ba travaux à grand marché à répondre ministre Gilbert Kakonde à sala mokili. Est-ce que c'est du respect ça? Asala mokili na bon mokilo yayi bon qui chasse zai yaye parce que au gouvernement ah bon tika bloc wana makamto ko na bino wana eza indiscipliné a tosi patron a été ministre intérieur ali patron ya tous les gouverneurs à ville ya Congo a sa patron na bango et ça dit que ce président ministre a pesi ordre il a pesi ordre donc et ça le rôle à retour ça on ne soit pas créer une crise au moins il FCC ça va indiscipliné. Bah c'est respecté. Tout le monde a dit Jani Maboun. Au moins il doit répondre à président. Au moins il a dit les choses tamboué Mwamba. Au moins il a peuple député moi les gars na TV. Ouais les gars sont exquis pour répondre à président na si oyebi. Bango ba ça va respecter. Pour na bango ba zora Congo et ça bien na bango. Congo ça bien na bango te. Congo ça bien biso ba congolais. Majorité ezali bango te ne ba ensemble majorité ezali peuple ezali banda. Est-ce que vous comprenez? Pour la nini to koloba boye ba pesi ordre na gouverneur de la ville ba pesi ordre na ministre intérieur gouverneur comment koloba ke ce ka boye ke sala mokili na ye est-ce que Gentini a même biso siko wapi pour déjà pas mort mais 5 morts ba kufi pour na ye bo confiné biso to ba ki confinement kaka mais na kata confinement na et commis oh ba bongisa sandu pendant 3 ans. Mais ma maman on a pas na zandu ndeko na ngai falone to ça rappelle na mawaya batu ba maman on a ba bimi en improvise ba ba ka ke to ke confinement ce confinement va déconfiner biso to kozonga ba maman batu ba vanda ba mona ba dépôt na bango ba buki ba petre biloko population ce ko ko lia ndenge nini même temps nanu bango ba bongisi te il fallait ba bongisa zandu mususu po batu ba kende kuna ba réflexionner oyo après bango batu ba zongi siko na ngongo oyo batu oyo ba ko kende wapi. Yango moni population ba mona qui c'est trop ba bi bon to kufa na biso kaka to signer yango population si ko na bloko il faut ba interpeller monsieur Gentini ba interpeller qui déjà ba langa bandité bo sala mokili na bino non ba ko sambisa e ko na ba grimace na bango te il faut ba sambisa e ba to ba kufi ndenge nini auteur ma baliwana eza nani nenda luki yango umona lelo to ko lo babo moni biso ngani ata congolais mo akufa ti ce qui congolais mo akufa sala nga passe mingi na motema ba sala bolingo ba congolais te. Les lobbies de Bogolobake, Bango va faire du wana, Balakisa, Badon, Obama Sali, Bango Baza majorité, Bazan Bambongo, Bazan va bien. Bagola la bien, Bagolia bien, mais Bato au peuple, Bagolia té. Bana confiné, mais Banu, tu sors comme la crise, tu sors au PC, 70 kilos, à combien 50 kilos. À perdre 20 kilos. À perdre 20 kilos, pour Arolia Wapi. Donc, apparemment, on peut appeler ce bénéfice. Et pour moi, on a qui sous, ma personne sur maille au fêlé. Et pour moi, qui sous. Courir ça la raté, Bakimbanteke, courir ça la raté. Au moins on est ce que ça a peuple congolais. Peuple congolais on ça a été. Gentini il faut tout ça.
tout ça prend ministre de l'Intérieur. Parce que le ministre Azali Moukonzina yo. Wana nyo soa ko lukani ba ko lukaka ba crise. On comprend. Pour ministre nenga Azali wana. Ministre nenga Azali azana compétence ko sala rapport ba longolai. Yango to sengi na ba député provincial. Oya majorité ya FCC. Bilan do cheki mutu na bino. Bote na bilo makambo bandi. Professeur mteko longolai. Professeur mteko séché ba longoli. Omona. Donc yango moni bango ba lingi ba bomba ka batu na bango. Oya baninga ba libra oya baninga ba bisara baninga ya bango ba bombaka non parce que nous oyo ça ba échec yango to yebisa Congo le président de la République marque oyo to kotambola na ki Congo eza lisusu yango te ngana lingi boye président de la République au proposer to garant de la na lingi oh na lingi te na besoin na lingi merci à Panza je respecte ton avis gouvernement à Panza assemblée provinciale assemblée nationale ba sénateur ba panzango sénat ba panzango on comprend ba panza biloko nyos to que na état d'urgence parce que ba mbila ba diriger biso non en attendant pour ba lukaneka ko bongisa pour ko mona moni loko yebo mabato expérience baza na expérience te ba ko welela mais expérience ezate ye gentini yumbi apamba kokate yumbi asoki ka soki na 200 000 personnes et bon Kinshasa ça na 11 millions de personnes est-ce que ko Kinshasa ngana contre bango te mais le côté bateau ça ba analyse ndakana lingata congolais mo akufati Kimbuta koka Kinshasa bon elone za Kimbuta kokate les oiseaux de même plumage les oiseaux de même plumage gouvernement malamu Kimbuta tika kutu donc muta bomi Kimbuta Kinshasa lokola Kimbuta zate ba fulu ebele ndoki batu ba bomi mboka lokola Kinshasa bazate lokola ba Kimbuta na lobi na yo à part ba gouverneur ya Mobutu gouverneur mo le kiti le la sala zate so te ba papa so ba maman Zuzu Mbombo totali ba kabaidi ba omo ba kisobe ba to ba tambwisa kimboka malamu pendant le bano le mo lelo na commission ba ko interpeller batu bango ba ko s'enrichir ba ko ya ko luka mbongo mais ba ça na souci peuple te tala kimbuta na nga kende atike so ba poubelle omoni malade moko yeri chikungunya mais e uti pona nani kimbuta ti pona ba fula kimbuta ba fulu on a partout yo mona bi lu ponga batu be ko tila batu fulu na loma mutalo ba pona wile lu ponga mutu ba che fulu na loma na lobi oya solo to zui de loma wileri ba tila ki mutu de fulu na liboso na loma ba zui kindu chela si wileri ba tila mutu fulu liboso lu pango te ko to l'enseignement awa ba che fulu na peme na INC parce que pour pesa ba congolais maladi ou pour pesa so santé tela ba fulu partout héritage ya Kimbuta tikela ki biso ba coupe ne apesi biso yango wana yango na lobi no boya lelo mboka na biso po ebonga il faut batia bato baza na bolingo ya Congo yete bato bakota na mbongo neti nga bolingo na nzaka na Congo so bapesi nga fila Kinshasa bato bakosepela pona na kopongisa ngo na façon moko wana maloba te na biso nini na kotala na zala mbongo te mais so hotel ba compte bancaire na bango déjà on a combien ba 2 millions 3 millions. Or que les hommes les plus célèbres, salaire na bango. Salaire ni rose la montana. Kimbuta salaire na épargne ndako Kimbuta somba la kanchachi et na cité na boulevard Chachi. Ndako na ya somba. Kimbuta banda lukambongo kalati. Na loko na robisa na opekiso ha. Mo bino yo na peso conseil. Bino ba bon la somo ba le sombo na Kimbuta. On mo défendre Kimbuta. Na lobi 2 millions 500 quelques mille dollars na pala somo na boulevard Chachi. Ati mbongo wana. Salaire na ya combien? Tala zandu ndenge baby akeko kota nyonga 60 millions namda lobaki yango gentini et bon ngam na lobaki ngam lobaki de donc yango na lobiki ba gouverner na biso eloko bon omoni gouverner mo ba na musique c'est quoi ko bina ko kata luketu to mona ki ba gouverner mo butu ba ko bina te une excellence ozu luketu no ko mo bimisa en plein air des sentiments il faut bon maman yo so mo ba gouverner ya ba États-Unis ya ba pays so ba bina pa ba gouverner so gouverner mobimba soko bi gouverner ba komo yembela ba nzembo ba komo yembela yo au sommet donc au sommet ngo ya nini yo komi likolo soki ya nini mais okobongisa te tela Kinshasa ndenge bu todu triomphal Kimbuta mtu faut interpeller yo lelo dali Kimbuta na lobi tela triomphal ma etondaka na triomphal todu wileri todu ba morgue oyo ya hôpital général ex mama yo tala ndenge komaki banani tozwi zandu tozwi baekole na gouvernement ya 18 ans Kimbuta asala eloko nini ya malamu atie biso eloko malamu te
Voilà, on y a place où on a gouvernement qui il y a 18 ans qui mbuta sali le komora malamu te kasi du sous-peuple ko la maître Bessi par rapport kaka ya gouvernement uti ko le kabilongi misatu o penza to ko lo ba peuple balobi mama Afrika tuna na motuna o bilongi misatu o biso pato zaka dessus surtout ndeko Mende José Makila Anissé Kuzunda bango misatu bazongi na poste ba nommé bango lokola ba mandataire peuple ko yima maître Bessi sa osawelo ko ni ba ko sala lisusu penza ya malonga naza dessus naki motema pasi na regretter pour na Congo nga na rolela te nga lela te rolela poani toza mibali Congo yeba que un jour parce que Congo na biso eko changer Congo eko sala ya biso poani na yebisa yo kaka bato wana bazongisi bango pona nini na gouvernement ya Kashina FCC mariage basalati mariage je ne la peuple ma passe et que ça se passe dans mon thème. Comment bah tu vas ça soif d'argent le la bango et moi comment bah tu vas nommer bote la plus bah H na binot beaucoup ça la retraite politique té té yo tout la vérité au travail na Mobutu au travail na Kabila au travail na Tshisekedi tel appel âge comme na 70 et quelques. Quand même, on va retraiter comme tu as retraite au vandi mais c'est l'expérience qui compte. Non, les expériences les années qui renard qui moté ma bena moyibi na moté malokoso moni lelo lelo ko salama mutaza akondi mangazati lelo so batie FCC batelemi boy batie ba fazer ba pona ba fazer ou bien batakuluna zela. Maintenant, ils sont vérités. Baché FCC, baché Fazer. Baté pour la bombe Fazer. Pour l'année, à 18 ans, on a passé des chèques. Les lots sont comme vie à scolarité à Ban et Baby Banane. À 18 ans, batongué l'oroni. Éducation, il va tirer à 18 ans. Baïka Robé, ça va pas la caméra. On peut la juger. José Makila a fait à l'aéroport $50,000 Kendaka Kaboyi. Mais les lois abimi na tête à Kamba OCPT au Lizaki ex Onatra. Sikoyo. Nabilo kwa bongo détournement dans la libosa sambité. T'as des droits fallait ça la moussale zaka caméra était mon amboka. Na lobby au moni mboka o epesanga mawa. José Makila sénateur. Moi nanaé député provincial. Moi si naé député national. De bateau ba la Congo, il y a bango ba zuli sous ba PC li sous poste. Il y a Onatra. Donc bon on a dit que donc car famille donc ba lili bango ba voter bango. Donc au moins te bazala bolingoté ne pe limbali basala. Azwa mwana na député, Bokilo na député, ye moko député. Tala, au moins biloko et ici là. Falon, biloko aussi là. Ngalo ba vérité so ba bomanga. So bo katanga kingo nazala prêt na nyonso. Merci na balandi munene Eurotech na rusung selo maloba voilà. Ça va se passer. Bateau ba sala chèque ba betaki ba bete premier mi-temps deuxième mi-temps ba tchebiti. Sikoyo ba sélectionner ba professionnel ba yesu ba songisa bango. Donc na ebi mate IDPS bo fungula misu bo panza bana bo panzana bo panza molimo division te molimo division te ko lingana na ko fungula bana mai na biso ba lingana ba bungisa o moni IDPS c'est école donc mutu yoso auti na école ya IDPS tout le monde IDPS c'est eloko oyo mutu ko boya ngoti mutu ya sali politique ya Congo à part le Lumumba loka Tshisekedi azati na benga papa Tshisekedi légende asa modèle. Il y a un parti dans les chèques. Ce parti c'est les chèques et ça va pas la psycho papa Tshisekedi. Vous comprenez? Il y a un bible on a soutenu Félix à 100% parce que a visité la prison des fois. Na yambanga to kutana to solo kitoko. Mais gouvernement na yena linga ngote gouvernement na bango. Na vraiment jaloux. Parce que ceux qui dans ligne donc sur le les meilleurs et le pour le pire. Ouais, les meilleurs pour le pire et à Kashina FCC. Ba trahir Jean-Marc Kabound. Tout ça Patricia Seya yene muta ko remplacer bientôt là ba élection au Salema. To espérer kama mama malunga koza. Ba na bango basi ba robundana. Donc Patricia Seya contre Jean-Marc. Voilà. Jean-Marc Kabound ali béret rouge. O muta bina tchaka maele nga pona ba béret rouge. Jean-Marc Kabound ali grand combattant.
babangi pour le na bakali kama nage ya plongeau yango moni ba omoni FCC ba vivre na ba ranking ba rankinier ba bombele ranking na motema ba benga ngo keto ba sama ba keto o ba Congo ba lobi de ba zana yango comment mutu ko fona bino sel mariage pour le pur bino ba wele li kolongo na kabund est-ce que bango ba loba pour la président de la République est-ce que c'est mon ba télémé là bango yango to lobi makama to kota ngote to tiki menga na yebi ndembo ko ekendele ndenge pe ko sukela na yebeli parce que na soutenir le président Félix ba idée pour ya Félix et outa na Nzambe pensa ko kuma penza na suka ya masolo na biso maître besi to zongelo mwa muke par rapport ya ba député ndenge ba ko yima toujours conseil ni yo pesi bango oh mais conseil ni ngana ko pesa bango conseil d'état ICP saki oh ya ko meko kota kaka pan bakangi na fragrance ba niate biloko mais c'est ba mi ba kendeti bango babaki bango biso ta majorité bo kende bo ke ko kota baniatie biloko c'est-à-dire oh fragrance bakangi ba condamné donc balobi omoni mboka on comprend la siko que baba lengisa na bango batu donc chef de l'état le pas le 18 parlement mutansa elo gadi le conseil chef de l'état le 18 parlement et ça la constitution ya mboka siko le conseil d'état ku tapé si bango déjà avertissement député ba ko mona ye atie le connaît kuna ko kanga ye bino ba député ba mbanga bolo ba trop boko tama ko na bino kuna o mona ba ko kamba na fragrance mais ba kotati mais ba kenge so ba ngina ngombe le ba sukisi bango ba yengi na moit ba kotaki pour ba que la force reste à la loi vous comprenez donc na ko ba député na biso bo sala makasi bo tanga constitution ya mboka malamu bo to sa justice parce que ba tout ka sa so comme député immunité na ya comme di kolo ya mibeko OK rien fragrance ezali soko meki ba bwili yo ndeza na so ba meki ba ko kanga ba ngonzi ngomban to kana kana na bango obi élection salama bien te na sepela na ngote to zala gidiba il fallait te télémer la bango te télémer la bango biso ka to ya sengo ga Félix président OK côté ne mabe salama ki ba welela iko zo ba institution ya mboka lelo moni ba mambo ko mener biso est-ce que bango se ba banisi mo ba voter loi e sepeli si peuple na contre bango te là ensemble nous sur les cas ensemble eux c'est pour s'abattre ça où mais il y a des députés là-bas au bas au sala pour n'importe ndeko nanga lokola Eliezer Tambo ndeko nanga lokola Mike Mukebai ndeko nanga lokola Daniel Safu ndeko nanga Christelle Mvwanga ngiye kutuvanda yaka tse kuna copie ndeko ba Christelle Mvwanga ndeko nanga lokola Nombasi ba lokola ba Denis Sesanga il y a des députés vous comprenez procès Vital Kamerhe Bessi Sao bientôt le 20 août Rosila Zouziba prononcé ce qui a cause à la quitter topé condamné un mot par rapport à cela. Bon le problème est ali Tonaïb Sarabino déjà le local liboso naïb Saraba congolais procès liboso naïb Saraba boza la mité makita deuxième mais troisième quatrième ya procès mabé déjà né bazar prédoiré sili to que na verdict nexiko ba ko 4 à les 20. Bon, on a habité, selon la liste, dans l'indemnité que honorable Vital Kamerhe Baotikai. On a habité l'indemnité. Donc, dans la qui journaliste Mouninga Marius a fait une mission en direct dans la famille à Jamal à partir de Beyrouth. Dans l'année mais Jamal, ce qui est Congolais qui est c'est pour le papa Salibak. Papa na ibi mbonga Congo bino mona ngamba baje biso to na kanda na mbonga na biso Congo bino mona ko mona ko liba donc bino bolingi bo détruire mbonga na biso papa na bino na age tata na bino o asana ngo akosala biloko ya salaki comment bon on mate papa na bino azali menteur azali escroc ako wanga la kaibi mais c'est Kamerhe wana revient sa famille na bango na ndeki bango pesa nga motema mabe na sepele loko balobité na avocat ne mo wasala Beyrouth yo le bus toi quelques avocat na il fallait défendre nani client en Kinshasa mais yo bolimo otika lao poser na aéroport yango to lobi boy on a osé to beta ite ba congolais omoni pas so biso to zanango mawo biso to zanango bango ba o bati mbongo ebimi mbongo ba congolais ya mbongo ebele dans ça contre M. Kamerhe, dans ça contre Jamal, dans contre Soraya, Amida, mais va chiffrer. Et puis ça va tout kanda. Va chiffrer l'équipe Mabi. Il faut voir le bataille parce qu'on attend 1000, bah millions. Mais ça se monter ma paix, ça se peut pas on et puis ça se peut zouat. Et ça se peut monter ma passe. Hein? Papa dit, il y a un lobby.
Papa Jamel n'a dit qu'il va bêter 20 ans. Mais comme mon colo va bêter 12 ans, pas à Coxané, nous on tenté. Pas déjà à 82 ans. Alors, la monnaie dans les réseaux sociaux, Batali, Baté âge, il y a tel caméra. Na ceux qui sont 15 ans, Batali n'est pas refait. N'a pas de son monnaie, on a donc vraiment, n'a limité. Justice, à Bambabaon. Parce que le ministère public, n'a avocat général, a tché qui bango na ba carreau. Alors qui c'est qui n'est pas bon mboka et bimaki. Parce que ba témoin oyo caméra donc c'est qui bango moko ba tché caméra na carreau. Ba bitakwira, ba Thomas Luaka, ba Kangudia, ba nani ba gouverneur ba Mutombo, ministre de finance, secrétaire général il y a Nina Riral Wana. Directeur donc bango si surtout Marcelin Bilomba conseiller président de la République aya ko esi lisusu papa Kamere wana nyonso oseka moto ko na velo batu bazala sincère ba raisonner malamu to kamwa ki epesi biso pe pasi mawa na yoki mutuloko la mazarwa za na lupango na Gombe esalinga motema pasi na ajo mazarwa za na ngo akotolinga na famille millionnaire te abote bien la famille milliardaire té mais ya lingwa la wanga na ya lingwa na yebi poye ba ko bete biloko na outrage contre le chef de l'état vous comprenez massa oui là ba obosa ni ba tunu makamba lo bana là ba otam sa caméra masaro basali presque dossier moko na Henri Magie ba ko bata outrage contre le chef de l'état kuna qui comme renseignant donc a na sens que ba ika pour ba tourner ba question. Mais, nous avons concrété, mais au moins na Facebook, nous avons commis, nous avons CP la Congolais, nous avons sa Congo, il faut avoir 20 ans. Sauter na Facebook, na Facebook. Pour la ligne, Congo, ils ont bisou. Batu ba ko de trucs Congo, batu ba ko ibambo Congo. Plupart sont des étrangers, des étrangers. Nous les Congolais, tous en souci en beaucoup tous en espère au Ibati. Mais ce que tali bango ming ba outin ba lettre R, ba lettre B, mais plus souvent ba lettre C to Ibarati. On a besoin tout le monde. Il y a un moni na lobby boy. Procès à Caméré. Ba katsate za pour la Caméré. Ata procès ba to 18 ans, il faut ba kanga bango. Il faut ba lexa bango ba samba. Ba mbongo ya Congo eza na ba poche batu. Ceux qui le lo ba botoli batu nyonso ba mbongo wana. Gouvernement na biso pour la budget na biso économie Congo ya Congo et ko mata na ba 85 milliards mama ko mona pi mutu muka vandi bo azela msina 10 milliards na poche na yi batuni yo oyaka ndengeni bibino boye na 87 na 97 boye boka na nini boye kuna ba bota mbula mais le lotali bangindi biso dozongi pamba ya moto linga justice mais sala musala so. Merci beaucoup Maître Bessi, plaisir ya koyamba yo na plateau ya masolo ya mboka et merci pour la disponibilité à ton ayo et numéro de téléphone pour na bato balinga kolanda yo pe o bazana ba suggestion to pe ba remarque yo sala yo. Numéro nanga ezali plus 243 90 266 95 22 wana numéro nanga ya na solo la nango na WhatsApp. Sur Bobignan à 00243 85 39 52 611. On a Zwinga, on a Pessi Bambote, on a Sylvie Zola, Makasi, Coach Dadi Bakoene, ma grande sœur propre aussi, voilà, Maître Armando, Gino Itambe, Henri Yanga, Commanda Poi, le grand combattant Alain Poi, Yonde Souka Alain Poi. Alain Poi, Moutou, à Salalelo, na Paris. Ba combo ya Fachi Beton, t'appelles ça combo Fachi Beton et elle est en impôt. Et on a confirmé à l'impôt les grands guerriers. Tu es sûr bango, tu côté les misara un jour moi, on lobby moi et les maki ba kota kité, baza léger. Merci beaucoup à Charlène Banza depuis Solidaire Banque. Merci aussi à Maman Nathalie Mopeko et Moni Maps, na Solidaire Banque toujours. Merci à mon manager, Papa Motema Monene, honorable Jean-Paul Kabeya, ainsi qu'à Jonas Sanga devant la caméra. Nangambo ya Masini to Moni Bongo, Monamboka Andy Lumisa. Merci à la grande famille Aérotech Paris et à la grande famille aussi Aérotech Kinshasa. Merci à Maman Pasteur Gabriel Vango, Penabaignon.
nyonso bosutenaka biso penza spirituellement, physiquement, moralement, financièrement. Là je vois René Luanga depuis Dubaï. Babi, il n'y a pas de Mobali Mbinga. Et pour aujourd'hui c'en est fini, on se retrouve la fois prochaine. Bye.